Une douleur de plus, nous venons de perdre un grand comédien à la personne de Mars Yamba Kadiombo qui nous a quittés hier. Donc aujourd'hui nous mettons sous terre Mama Chako et nous allons encore nous préparer pour préparer les obsèques de notre confrère Kadiombo. Bon, soko sundula Mama Chako, est-ce qu'il faut tout na bato ba yebisa ki yo abela ka wapi? Osoyo ka pipe Mama Chako azobela. Ce n'est pas la première fois que tu fais l'artiste Mounene Amboka. Tu fais les Bamundoueri, tu fais les Badadi Kambala, tu fais les Bapululu, Bamindondo. Biso artiste tu as une marque qui n'a pas organisé deuil. En tout cas, mais je regrette. Je condamne une fois de plus la famille. La famille a pris son valeur. Tout ça parce qu'il y a eu des intérêts. Si Mama Chako Atikata Bana et l'Ingé Zalamalam, je déplore la famille, je ne mâche pas les mots. Famille et décevoir. Abela ikoteni. Ezaka lokola yo la moki na tongo lobina zoka linu passe ngana ebiso kena bandal balongola ka minu na sebeko. OK olongoli minu. Wana obelaki? Une douleur de plus, nous venons de perdre un grand comédien à la personne de Mars Yamba Kadiombo qui nous a quittés hier. Donc aujourd'hui nous mettons sous terre Mama Chako et nous allons encore nous préparer pour préparer les obsèques de notre confrère Kadiombo. C'est triste pour la profession, perdre des éléments de grande valeur, des gens qui ont fourbi leurs armes pendant plusieurs années, qui ont fait des preuves dans l'apport, des preuves dans la sensibilisation, dans la recherche de valeurs, dans la lutte contre les antivaleurs, dans le divertissement. Mais hélas, que voulez-vous? Dieu donne, Dieu reprend. Il est souverain, il nous prend quand il veut. C'est triste. Et c'est ça la réalité triste des comédiens aujourd'hui. Au niveau de votre structure, qu'est-ce que vous faites pour vous organiser? Il y a également un de vous qui est sérieusement malade. Jusqu'ici, il n'y a toujours pas de soutien. Ben, écoutez, l'association fait ce qu'elle peut. Déjà, les gens peuvent crier, mais là, une TPC, toute association vit des cotisations des membres. Mais les comédiens ne cotisent pas. On attend que des donations nous viennent, des legs nous soient donnés, mais quand elles ne viennent pas, comment on va vivre? Et c'est l'occasion pour moi de demander à tous les comédiens d'apprendre à verser leur quote-part dans la caisse de l'association pour subvenir aux besoins qui arrivent. Là, nous avons un confrère Guy Mario qui joue chez Muyombe Gauche, qui est très malade, dont les soins demandent un peu plus de moyens. Il est très limité. Bon, que les gens de bonne volonté qui nous ont toujours secourus, aidés, viennent à son aide, de sorte que des soins appropriés lui soient administrés. Merci. Président, s'il vous plaît, quel souvenir vous avez pour Mama Chako à l'activité de Pour Mama Chako, que de bons souvenirs. C'était une amie, c'était une grande sœur. Elle était à la fois notre épouse, notre mère. Désordre nini, il faut te yeba. Ah oui, bon, biso ba menasaki biso te, mais tolingaki omoni ce n'est pas la première fois que tu fais l'artiste Mounene Amboka. Tu fais les Bamundoueri, tu fais les Badadi Kambala, tu fais les Bapululu, Bamindondo. Biso artiste tu as une marque qui n'a pas organisé deuil. Parce que artiste, il y a une famille biologique et une famille artistique. Donc il faut que tu entre biso artiste et tu en vie, na famille naïe. Il faut que tu aies des communs accords. Mais si tu as Mama Chako, ils ont dit que tout expliquer par contre ça là on va comprendre les bisotés. Mes attentes comment le la biso tu commences à avoir un pourcentage, tout ça un pourcentage 50% ya mbongo bazozwa oh tu sais bango non bon l'acception mutu a pesi à 5 pourcentage mutu ngwa mona na te ba mo finga parce yango to ça décision ya ko ça sur le monde. Mais papa total boy te begara que no bokoza la suite mais subitement tout monde a binobo organisation et sous na maboko na bino. Non, c'est-à-dire que eloko asuke salamaki o bozoye baté omoni ba autorité mboka pe balandaka ba autorité mboka pe balandaka biso donc et comment ina suka nango gouverneur de la ville Gentili Ngobila famille bakena ko monae mais gouverneur a tel lobby comment bino bokoya bo sans artiste comédien chaque kongo ak memay banguna Gentili lobby non nyonso bino bozo sala bozo loba na ba réseaux sociaux biso tozo yokango
baartiste wana baza na problème moko te basengi bino mpe mbongo te mais baza na organisation moko basalaka na compte ya artiste soki akufi. Alors avant ngana yamba bino fona mona président association na secrétaire général. Bon, Masumu président association, mais comme Elombe aza sous secrétaire général comme avocat na biso et puis conseiller nde ba benga bango ba kendeki nde gouverneur a décanté qui situation a tie famille et puis a tie artiste ya bi bon bokene boyo kana boluka jour bokunda ya ki to kunda vendredi mais comme moi babilo mso ezangaki ya mo to check yango lelo mais ya ki moi na suka nango ba yokana na bango yango no moni quand même organisation salami na ba artiste et puis na place des artistes et puis ceux qui te longo ya beaucoup taper ba tie batante kuna et puis c'est fini. Kimi oza nango non mais Kimi za déjà bon ah bon moni Kimi ate so te ngo za mobulu ate non parce que raisonner mama Chako ko raisonner nani mama Chako na ko raisonner na makambo ebele ah mama wana zaki mama hein azaki na makambo na ye ya bien envers biso toyebana ni banda na ba groupe salongo groupe nzoi toyene na banzonzing ti suka na ngompe toyeko tourner film suka na sila donc azana ka bien pour na biso. OK les aïs difficiles chacun ça la théâtre mais ngai na compagnie qui inga tokende ki pa ikota la papa ba Jackie na dodo mana barumbu inga essayer qui convaincre papa mais papa ça est comme un peu difficile mais après ça il va conditionner a bien ça leki na yo il faut encadrer bien inga assurer que na ko encadrer et chaque répétition na bana ko ticket nanda tozala ki chaque répétition sont aussi ici ya mongazo tozala ki notika Jackie tinanda et pièce ya liboso spectacle na liboso o a Joaki déjà qui spectacle moko ya ba expression a Joaki comme maman mapasa ngana la qui comme banjimo o ya zai kobota mais kozanga kaka bana basi azai ko jouer double rôle personnage mi balé azai ki maman o ya boti biso mama pasa mais tanga na koli mapasa na koli fallait na bala donc azai ko bala ye oyo ya bota ki ngai donc vraiment Jackie a aidé ki biso makasi na moment wana pendant que tozaki na ba tourner na ba campus na ba institut supérieur vraiment essaie de donner vraiment parce que azai l'air wana ça peut kotanga dans le centre féminin Mamobut, ce qu'on a cours directement à une répétition. Après répétition, vraiment, c'était vraiment l'élo. Vous avez maman, bon, il faut faire maman coco. Azali pena maman coco, oyo abandonné. Et puis, l'élo que Jackie Osali, au Koufi, jour où Ezalaki, jour anniversaire, le 15 juin. Jackie n'a pas seulement que Jackie. Et puis, spectacle, on a intitulé Cambro Chaco. Chaco, l'union, le banini, ma passe. Et puis, l'herbe journaux, et ça, il y a des commentaires, il y a un spectacle, on a. Et tu me mets là, papa, journaux, on a papa, c'est pas parce que papa n'a pas encore de Chaco. Et après ça, qui est banane, il va comme Chaco. Donc, papa n'a pas encore de Chaco. C'est pas là, il m'a cassé. Et ça, là, qui est honneur à mon aîné. Na combo na Chaco. Vraiment, Jackie répond en paix. Yoko ebindenge bandoza suto kutani bisombani. Yoko kozowelo kinenda kundeni. Ndabite noko tikana kende na ndako. Alobi atovanda no muke. Osela nanga kamwanga ngai na Thomson Tolia. Po lamba na limbondo. Ngabi okonyoko langa bopona. Tango mabele lisi akufaki na keko kangaye. Nalobi ale kota na se bazo simba Chaco bona maboko yemoka vanya nazo azoyoka na le motana mino na bise pusa na lisu na kati motana chimese abi yoli akaka bato mino tina simba cercle ya nani ya mabele lisi tanga komi akange bemba mabele lisi babi yo nani alobi ezanga motetela ngande moto na kangi ebemba ya mabele lisi yango na zo baba tetela tu bavandi babinde na zalia na kolobelo ti kwa bino moko mitema bozawa na boyebi bino batete ko ya lali azalo ko nanga ngana Chaco moni Chaco alaki mutuma abandoli nga bozo bate surtout makamba musala te ya abandoli nga makamba bozo bate omota mususu yemo kafana motema mukuse asiliki nga biso ko siliki osala nga pe motema mukuse lokwa
yo oza noko na nga alembisaka so olobi oza noko na nga olingi nafunda nga bi ofunda nga epa nani nga biboya likambo te tobanda kozala na biso bien na bamabi pendutu etu tozala na problème moko eza te omonika basani soki eza place moko etutanaka nde tozalaki me tozala bomoko tobanda olinga mosala na biso respect ya air yango nomoni tolandaka ndenge toza boye tolandaka mosala na biso na ndenge ya bien mpe nazofélicité bana yango banzondingere batiki mama chako te kolala kuna kovanda kozala na ye bien po baye bien fait na ye bino mwa bozomona nde tozali ya papa mosumu eza na bato nyonso bayali wana epuis lisusu na remercie badélégation oyo eye lokwa fondation Mireille lisalisi lisu mama dani na remercie ye po batiki biso te merci mpe na remercie bino bajournaliste nyonso ata bajournaliste nyonso banzondile na remercie bino nyonso na bajournaliste nyonso bazali ote musala na yo te donc yango nga nasukika wana musala na yo te musala na yo te vraiment nalingi otuna lisusu ya Fredi babi NTPC na bino bosundolaki mama Chako est-ce que eza vrai bon soki osundola mama Chako est-ce que il faut tuna bato bayebisaki yo abelaka wapi osoyokaki ke mama Chako azobela abelaki kote nini ezaka lokola yo lamoki na ntongo lobi nazoka lino pasi ngai nayebi so keye na bandal balongolaka minu na sebeko oke olongoli minu wana obelaki moto yazaka kobela biso osundoli po yazaki makambo ya bamama nyonso tu se lui ye moto azalaki neti bauniforme ya bato nyonso tu se lui nga nanga osundola yazaki osundola yazaki na abelaki kote nini yo omonaki ke esika yazaki abeli bongo basundoli ye moto kuta kota ko hôpital eza ya ndimosi omonaki alors sikoyo yazaki akota ko hôpital kote nini sozo kosundola eza kaka moto na moto azoluka kota na lidusu na ye asala baya basaliri NTPC mais osima nango te bon nayebi nanga komba bato yango te ngana mpe na ifona sowana président masumu nga nalobaka likambo oyo omoni vice président na biso mosusu yeyo papa leyaka ya papa le omoni vice président na biso oyo nga nalandi yeyo toke mosika te mais biso tozoswana te eza nde motu oyo eza mosala na yo te yo lingo kota na obebisa mosala ya baninga vice président mosu ye wana papa le. Oui, c'est... Bonjour. En tout cas, c'est déplorable. Na oyo elekaki. Et là, on a aussi respect na ANTPC. Yende ya ba association nyonso. Alors, bon, to yende kolela mama, et belé eza koloba, mais ce n'est pas le moment. Et belé eza koloba, koloba biso to koloba, mais tchana no respect pour na maman na biso mais c'est déplorable comme organisation oyo ye moko defense a préféré ki biso to organiser famille na bato mususu na boy kotanga ba bebisi matanga yango bomoni osali constat toye lokola mutu nyonso matanga nazo senga kaka pe zala harmonie ezala na biso artiste parce que eza toza eloko moko yango wana nalobaki semaine passée que tosenga audience et pas ministre tosala état généraux plutôt ya culture ou bien ya théâtre cinéma du Congo il faut tovanda toluka ba idée ya sika réflexion ezala pour que tokende liboso ndenge ni parce oyo kutu na banda ko banga na kanisa bitumba ko bimawa na kanisa guerre ko zalawa Dieu merci elekina kima vraiment Dieu merci elekina kima na banga ki mingi heureusement bateau bazo diriger à NTPC za bateau baza ba stressage ba maele mingi ils se sont dit non to vanda na kima en tout cas c'est mais je regrette je condamne une fois de plus la famille a payé son valeur. Tout ça parce qu'il y a eu des intérêts. Si Mama Chako Atikata Bana et l'Indieza la Malam, je déplore la famille, je ne mâche pas les mots. Famille et décevoir bis. À 100%. Et décevoir bis. Voilà. Et je suis venu en tant que député national représenter Mama Chako sur le plan national parce qu'il faut y avoir des gens à Kinshasa, les Congo Mobimba, dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et puis Bobo Sanaté, avant d'être député national, je suis avant tout un opérateur culturel. Et il est
c'était très important pour moi en tant qu'opérateur culturel, député national aujourd'hui, venir célébrer la mémoire de Maman Chakou. Paix à son âme. Et nous avons souhaité vraiment plein de bonnes choses dans la troupe Naé. J'espère qu'on va continuer. Parce qu'on le dit souvent, un artiste ne meurt pas. Parce qu'il restera éternel à travers ses œuvres. Donc, que vive Maman Chakou, que son âme repose en paix. Voilà. L'honorable a souvent dit que les artistes congolais meurent pauvres. Et vous, en tant que mécène, en tant qu'honorable, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Mais c'est pour ça que je suis aussi au niveau du Parlement. Aujourd'hui, nous avons pour objectif de doter à la République démocratique du Congo, aux artistes congolais, une loi qu'on appelle la politique culturelle, qui aura pour objectif de protéger les artistes congolais. Et après cette loi-là, bien sûr, les artistes auront un statut de l'artiste. Si tout va bien, à partir de septembre, le caucus des députés nationaux culturels vont procéder, bien sûr, au dépôt de la loi sur la politique culturelle au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà. esengeli plutôt esangisa baartiste comédien mais oyo ezali mpenza ya koremarke na mpasi na motema baartiste comédien bango na bango bakokoma bango na bango même na kati ya matanga na makambo ezolekebile. Oui maman, aujourd'hui nous sommes venus célébrer la mémoire, toute la polémique na sima. Aujourd'hui célébrons la mémoire de maman, tobetele maboko, toremonde les mais comme je l'ai dit, Babitumbana, ça on arrangera après. Aujourd'hui, honorons la mémoire de cette grande artiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Congo France. France.com, site ya Tolo Masolo à danger, Masolo à Kitoko. CongoFrance.com.